Congo, France, Europe, Amérique, Asie, partout au monde, vous nous suivez sur 3W Congo France, 3W Congo 10, Vision Plus TV, dans plus de 10 sites internet. Vous suivez cette édition Show du Web, cette édition spéciale pour nous permettre aux Congolais nyonso bazali dans le monde entier ya kozwa actualité. Bongo na invité moko spécial ne bozwa déjà mon mesano ya kolanda biso pour na ko sembola ba question ezali ya mboka na biso lelo spécialement toko yamba mwana mboka André Atundu Liongo, ambassadeur au Azalipe, porte-parole à majorité présidentielle PCA et SNEL. Na yende tokumeka ko sembola masolo o etali bongo masolo ya mboka na biso bongo nazalinga mokote nazalina Huguette o azali ya journaliste indépendante Arlette Vumbi également journaliste indépendante na bango nde tokoyamba bongo mwana mboka André Atundu Liongo mbote. Mbote papa. Alors, question à Liboso Ezali Akoye, d'abord, Lelo, accord après accord, 10 mois déjà passés, et Tkalibiso, moi, mi balé, pour nako silisa, délai oyoto, pesamaki, ensemble, naba congolais, pour nako organiser ba élection. Tokomi wapi? Tokomi wapi? Toza kotambola, toda kokobisa. Elingi koloba bwa. Nakati accord. Et le but est de continuer que ça là makambo ya accord ti élection et salé. Soko élection et salami na novembre to décembre accord à lobby boy. Batu ya seni, batu ya sensa na gouvernement bakokutana po bayebisa biso bakopesa encore mikolo boni po te tokenda na mapona. Donc accord ezali ekosila lelo te ekosila na mapona. Ekosila na mapona mais apparemment accord yango excusez texte egozo za la paix respecté te pour ceux qui lelo vraiment totali eloko nini ezali ko et dérangé na makambo yango ezali ka mise en application ya accord o ezali ki dernier accord ya Saint-Sylvestre. Mais mise en application de Salimati. Bateau yonde bazalaki na ba intérêt particulier. Alinga koma premier ministre, alinga koma président sensa. Nde tango moniki ko kite na lobite accord ezako Salimati, accord ezako Salim. Premier ministre auti na rasop lokola accord lo. Président ya conseil national du suivi auti na rasop lokola akorelo bato bakolakisa biso délai ezali bato na misato na tangaki gouvernement rassemblement na conseil national de suivi na nini na seni makambo ya ba décrispation eza kokobisa parce que tala bakaoyo ezali normal ekoleka. Parce que normal, c'est normal et collecté. Mais accord est à kokobisa. Accord ezali kokobisama mais aujourd'hui ceux qui tolobi accord ezali kokobisama ezali kokosape ba congolais belé parce que ce ko tala vraiment même un rapport de force opposition une frange au ezali pe ya ba opposant et belé ba participa qui na baza d'accord té na application accord oyo jusqu'à présent ba penser que application yango ezali vraiment na bolongo banité et jusqu'aujourd'hui tout le monde étranger bazali kosenga toujours mise en application et accord ango mais vous entendez parler on dirait ezala qui plus facile et kokisami pe tozali na nzela ya malamu oui soko boyokani eloko esalemi lokwa boyokanaki sima yango yo ndimite yo za ndeorte moto yo akendai kosala accord po kia koma premier ministre soko amoniki akomi te bongo accord ekui moto akendaki kosala accord kaka po akoma président ya sensa akomi te bongo accord ekui accord eza kosala nako kosa peuple congolais gouvernement ezali emonani Chibala nani Bruno Chibala asa moto ya opposition moto ya raso biso bato to sengi ete yemo kwa za kuna
Olenga Koy, la même chose. Ba prisonnier politique, bazo tanga bango politique. Parce qu'on bimisa bango. Mais ce que yo zana makambo na ona batomi bali. Prisonnier politique o bazo benga efeza la moto moko azande na makambo na l'état. L'état kangio pour salaki bo. O salaki mabe on a l'état ko. Mais ce que au botolo ki mwana mboka nini ndako. L'état le bizongi sandako. To a condamné aussi que likambo ya biso ezani. Parce que il faut peuple ayebake. Ndenge to kutana kuna. Ezalaka pona ba intérêt na biso te. Wana to komo kwa syndicat moko ya ba intéressé. Ndenge to kutanaka totaka liboso bolamu ya peuple. Bolamu pe lisengi ya peuple. Peuple alingi nini lelo? Alingi ke élection sale. Élection ekosale. Ata tozwi mwa retard pour la makambo ya Kasai, pour la makambo ya loi, élection ekosalema. Baoyo balingi te ke élection esalema, bazoluka nini? Bazoluka ke mobulu ebima po bango na baninga na bango, ba complice na bango ya extérieur, ba yawa, bazwa pouvoir, bazwa souveraineté à peuple congolais, ba kosa peuple congolais te. Élection ekosalema. Lokola accord du 31 décembre 2016 et lobby. Président Joseph Kabila azali ko veiller, azako kengel, azako nongo pote accord wana boyokani bwana bo salema bo ele engeben bo lotomo ya peuple congolais puis la population la biso ezako 5. Siko opposition bango balobi transition et salamasa de konabiso raïs. Naibite que dites-vous? Mboka na biso lelo yo tozali na makambo mibali na politique. Mobeko likonzi na boyokani otoyokani. Na boyokani otoyokani na mobeko likonzi. Mbala moko te balobi te président oyo aza un exercice alongwa bongo toluka moto mosusu en dehors ya ba élection maponami enkoloba volonté ya peuple nde kolakisa biso oyo lelo Raphaël moto aza président lobi mama yo moto aza président kasi eza te ke nga nabimi kaka boye gangi ya filme moko nga binga aza président te. Démocratie eza histoire baganga filme te. Démocratie ezali volonté à peuple de tout ça. Donc, yo osa ko assurer na peuple congolais élection ko salema. Maman, ngaite seni ndi aza ko assurer. Biso na majorité président Lobaki pe yango biso toza engagé Tomi pesi ti élection ko sala. Mais biso ndi bato ali bosote to sali centrale électorale. Ti lelo to tikeka biso moko d'ailleurs. Bon ba mekaki ba meli pem. Mais biso to za ko biso. To sa nini pour la centrale électorale. On dirait ça coquille vide hein. Centrale électorale et sa stratégie. Kunande Bokotia. Kunande Bokotia. Une belle occasion pour présenter biso à la dauphin et à majorité présidentielle parce que jusque là to yebité. Centrale électorale ezali na le cabinet molili na biso pour tout tala ndenge nini to ko gagner. Ezali élection provinciale. Ezali élection à sénateur. Ezali élection à gouverneur. Ezali élection à député national. Ezali élection présidentielle. Tukutala siko ndenge nini tukusala pour to gagner tout tikala majorité. Tango ko pona bato et communauté to poni nano ni député ni na vous sénateur non bato yo baza ko batama to bazolo ko poussa makamwa liboso za bato yo bazali na élection te yo oza na match oza mi préparé moninga azo mi préparé te bon yo lo bani ah non ya azo mi préparé te pourquoi to kotala ngona stade mo ka proclamation mon collègue proclamation
mokolo ya proclamation na stade. Coach ya match, avant match, après ça kabiso déjà classement, moto o akobeta 9, moto akobeta oyo. Sikoyo classement yango ya bino, ezalaki place ya moment ya centrale électorale, nani dauphin ya majorité présidentielle. Apparemment, après Ndeko Kabila moto mosusu azate akoki capable ko assumer poste ya présidence na majorité présidentielle. Ouh, tata. Tout le bano les kambango ya dauphin. Dauphin. Dauphin est plus important que programme. Non, Dauphin est plus important que programme. Dauphin de Azali, chef d'État. Chef de l'État est un moto au peuple à Kopona. Et ça, c'est le loyo. Pour Oyami Bimisi Kenga Azali candidat, de l'obé à peuple à Poni. Donc, le loko yali bosso te bano programme. Bateau yo bazo lukanini na biso programme na bango nini. Biso toza na programme. Tout bandaki na 5 chantiers ti révolution modernité émergence ti tozo kenda siko tozo lenge bilan po tango ekokoma na alternance tous appena moi bilan koloba. Ah voilà tout salibo tout ça. Ba mosusu bilan ni attaque membre de l'opposition tile lo bilan nini bilan moko ezalité bazo luka oko sa peuple ah mais bolo bana Kabila longwa Kabila motazo pekisa bango bazo programme ndeko André balobi te ke Kabila nde moto pekisa bango bazo programme na kota la peuple pe aza bosenga ya koyeba quand même pour bazala moi rassurer de la part à majorité pour opposition à lobby eza na ngambu na bino nde boza ko ralentir processus électoral. Bazape na posa bayeba c'est vrai na cabinet molili na programme na bino nde bozo sala programme donc boza na mutu te ata mutu moko te obino bosi bo bongisi pour aller kana ko remplacer na candidature présidentielle azate lobby eloko ya munene na mokili oyo pona biso congolais oyo peuple aza rassuré ezali choix te peuple va rassurer que match kozala classement, au moins classement, il m'a donné une minute. Attends, là, qui classement. Sur mon toit, tombé malade, au Longoli. Funda bino balobi bino nde bolingi match ezalate. Ko babi bozo kota wa bozo bima wa bolingi match ezalate. Tikalo, candidat ezali motoyo. Ako remplir ba condition seni à lobby. Ozala na âge boyé, ozala na casier judiciaire vierge, au futambongo boy. Tant wana ko mateke oh non. Bah sabotenga parce que bah exiger 100 000 $ ngaza nangote. Oh bah sabotenga pour batuni casier judiciaire pour bayebi kenga nazana na peuple na makamote. Oh yo peuple azolinga kwa est-ce que élection ko salema toté. Élection et ko salema. Alors Ndiabiso ya Kinshasa wa masolo to sololi ya Congo awa entre nous ba congolais ezali opposition ndo ezali ko accuser majorité présidentielle ya koyeba accueillir mutazali ko ralentir mais kolela mingi ezali isusu o ezali 7 sénateurs hein 7 sénateurs américains bon bana mboka Cory Booker et 7 sénateurs bref Benjamin et les autres bah, saisir le président Trump na lettre moko ponako senga bah, sanction contre le président en place parce que comment nande bango balobi ezaye mtu aza na base ya crise politique o ezali na Congo na makambo mususu o balobi mwana mboka André Atundu votre point de vue motoyo apesaka etumbu ezali motoyo mondimi so oza responsable nde ondimi opese tumbu biso tozali membre ya Nations Unies tozali lingomba oyo babengi ONU na États-Unis d'Amérique na biso na mboka mosusu bikolo bisusu eloko nini mobeko likonzi na biso elobi ko respecter moto na bosomi na ye to salisana na kati na biso po te bitumba ebima te ba oyo ba sénateur wana basengi yango epai ya président Trump po président Trump président na bango to président Trump président ya Congo président Trump
aza na pouvoir moko likolo ya Congo te. Moto yo peuple apesi ye pouvoir ezali Kabila alobi salisa biso salela biso ndenge yo lingi, voilà pour na résultat. Mais peuple congolais apesa nani président Trump mandat mon côté que yonde au talaka Kabila oza lokola chef naye oza ko juge naye totika komi kosa totika ko sambwisa pe ko lakisa bolole na biso boy ba sénateur wana c'est normal ba s'adresser et pas na président na bango, mais bango bazé na droite ba pesa mitindo et pas na président na biso. Est-ce que au somoni ba sénateur na biso ba komeli président Kabila tala biso likambo ya mur oyo Trump alinga sala kuna likambo oyo apekisi ba tchadien likambo oyo apekisi soko banani ba kende su kuna te eza contre les droits de l'homme contre loko ba sénateur na biso ba sali yango on eza problème na bango biso to ko kota likambo to botika pe biso na makambo na biso soko bana mboka mususu nde batindi bango eza mawa mingi po bakanisi te Amérique nde paradiso eza na sete mboka na mboka eza na matata ye président Trump bandimi ye mikolo nyonso ba manifestation pona nini olingo changer nini loi ya Obama sur la sécurité sociale pona nini olingo tia efelo monene grand mur pona nini opekisa ba musulman pona nini opekisa kaka bato boy pona nini pona bo tolingi yote bazolo basusu autrichaki il fallait la Hillary Clinton et tout ça parce que biso tozolandango bino na botuni na mondele moko question sur yango parce que to baluki non bino fo bokenda siko na Amérique otuni bango ndenge oyo président azali oyo azuma kambo est-ce qu'il soit toujours président bango bako décider kambo ya président na biso te président na biso azali mosaleli wa peuple congolais soko peuple soko non rapport de force ni kolobanine tozali un état de droit Congo ezali mon côté Congo azaye mon côté. Makambo nyonso yo président Trump azako sala bato nyonso bazondima yango te. Yepe il faut me soumettre na mobeko mikonzi ya charte elinkoloba komemia bosomi respecter la souveraineté de chaque état ya mibale kosalisana kozwa solidarité pour que paix et ezana mboka tout tozongre sous bitumbati. Voilà et donc on soit bazo saleza ba calcul politicien pour bazo mo elokwa pour a calmer batonné kuna na intérieur pour asala wana les intérêts à peuple congolais. Dès qu'on entre dans Kolanda yo lokola batu mususu nan batie ba poser candidature na ba présidentielle té. Donc on a ndenge na yo kinde on lobby donc na ebité ezo lakisa lokola kaka ndeko Kabila ndem takomema biso to tikali kaka na eto ndenge ni. Pe bana mboka balobi balembi ba discours oyo population lobby bokolo baka boye élection kozala et comme mukolango ekomi ngonga élection lika mususu to pusani suna makambo mususu de kozala na ndenge nini parce que ba discours ozo promettre ndenge parce que yoza molobeli oza porter parole la majorité pour balembi ba discours na le peuple na biso boye makambo ekosalema eza makambo toyokali na accord eloko nini toyokani na accord tekosala maponami eloko nini toyokani na accord soko maponami nasalemi na date toyokani te gouvernement sensa na seni bakutana bayebisa biso ekozala mokolo pona nini tikanga na limbola pona nini po ba opération zamingi enrôlement je suis déjà retard pour la makambo ya Kasai loi organique ba loi il faut encadrer et ça les mine à noter nini circonscription électorale hein awa to ko sabuto et ça mine à noter
nini quotient électoral eyebani nano te babiloko eza mingi tokenda malembe l'essentiel ezali élection eza te ke yo oza prete obi ekomi okola kukulu elombe te tozolanda nde volonté ya peuple alingi nini peuple alingi élection baaccord elobi nini élection kosalema. Eh bien, est-ce que n'a expliqué accord et mon lobby point 4 romain na point 4 arabe élection et kosalema na novembre to décembre en boulot tout na lobby et sengel ite et salé kasi soko koko so ebimi gouvernement ya mboka seni na sensa bayokana bayebisa biso bayebisa population mokolo nini bakosala yango mikolo boni misengeli pote mapona imasa. Mais c'est ça azwaki makokyo esengelaki po na kosisa misala nyonso kolanda yo lobi makambo eza ebele ya kosala makambo eza ebele mais na temps oyo biso na bino toyokanaki totikali kaka na 2 mois totikali kaka na bamois mibale sikoyo na makambo nyonso wana est-ce que biso tokoyeba ndenge nini po biso toyotala nde bino nde fo boyebisa biso faute eza ya nani po biso toyeba te misaki bitumba ba retardé de 3 mois makambo oyo ya Kasai parce que na mobeko ekomami te enrôlement kosala mikolo tuku libwa na mboka donc il faut kopesa Kasai 90 jours le kole bandi siko tokomi déjà je crois sur na janvier wana tika te ngana yebite wana ezemoko ya mibele il faut mibeko ebima mibeko na koloba nini mibeko koloba circonscription électorale ezali boy bato bazali boy po bapona yo il faut ezala bato boy wana nyonso ezali tikoyo tango mibeko wana nyonso ekoki komema biloko naloba banzungu wana nyonso na esika esengeli te bapona bisale libina ezali makambo donc il faut total là il faut mais tobongisi nyonso yo lobi faute ya nani gouvernement apesi makoki nyonso po ke enrôlement salem boyoki ke bato mosusu bakoti boyoki ke bapayo balobaki ke tokosalisa bino te tokosalisa gouvernement aza kobimisa 30 millions ti ekosila tuna seni soko na zolo balokuta donc volonté na biso ezali moyen volonté à chef de l'état qui attire ya ba moyen makoki ezali donc totika tozala pe calme hein makambo ni to bani calme leki soza comme donc vous allez calme pressé bazoko sayo bazosala bo finalement intérêt zate et biso tozotaka lo lenge ndana ki na bakor ngo ya biso tozozela 31 décembre po tomona makambo ngo ekomi na suka mais koyoka koloba tozo mona neti tokokoma kaka na suka te mama totangama etokomi hein liboso ya koswana tokotala nini tolobi na accord tolobi boy ya liboso élection il faut esalema na suka mbola ya mibale soki gouvernement sensa na seni bakutani pi bamoni te bakutanaka ezali obligation soko bakutani bamoni te mikolo mie mitikali excusez mama tikanalo bamoni te mikolo mie mitikali mikoki te bango nde bakoyebisa biso tosengeli lisusu na mikolo boye nyonso ezali na kati ya makambo toyokani bobengi accord donc soko kokoso ezali accord lobi soko kokoso ezali tokosala siko tozwi kokoso tolingi susu accord esalema te wana ezali mabe wana eza mauvaise volonté. Alors
Parlons mais toto sur la masolo oh ezali siko ezali ko bangi ça va congolais psychose moko comme ko créer les sous c'est pas ba congolais déjà bandi désobéissance civique oyo opposition congolaise et bengi et bandaki bongo le premier ya moi oyo donc point de vue d'abord ya yo na à campagne oyo désobéissance civique oyo bandi na opposition congolaise est lancée. On est makama bololé désobéissance civique pour la nini. Parce que vous ne respectez pas. Élection, toujours préparé. Bango, bazo sala bongo, désobéissance civique pour élections à retarder. Ba fonctionnaire, ba salate, ba to aseni, ba salate, ba lengele, ba élection te, pour plan na bango ezali, ba sala coup d'état. Ba zoa pouvoir, ba lekana ba élection te. Yango no moni, baza ko bima ko sala désobéissance civique. Heureusement, que le peuple congolais a vigilé. Ngakutu na ibi atate que so désobéissance civique en Angola ezali. Depuis le premier boyoki angwapi. Boyoki angwapi. Bomoni angwapi. Wale za koluka kokosa opinion à l'extérieur. Awa tozaka kana vina. Ndo zali kotambola na kati ya administration. To na kati ya mosala ndo zali kosala. Sasa nyonso tozaka na kati na vina biso qui cherche trouve. Bango ba bito ça la désobéissance civique. Bango ba trouver pour la biso. Qui cherche trouve. Biso na kisa. Mais qui cherche trouve on bazouaka tous les jours. Te bazouaka tous les jours. Solo makambo ozali ya suka poto comme déjà la suka ya entretien na biso. Je rappelle d'abord que ozali porte-parole il y a majorité présidentielle ozali PPCA et SNEL. Félicitations d'abord moi na mboka André Atundu parce que depuis comme na SNEL to moni moi amélioration hein, courant et comme moi stable. Mais ko bongisa pe mboka ba place mususu ba câble pe ezali moi mbutu mbutu. Déjà na mongongo moke boni mboka ngo ya SNEL na ndenge ezali lelo na yo ozali déjà na kati ya direction ou copatroné moni SNEL ezali kwa nzoko eteni na eteni moto kozo ya yendambo moto kozo ya solo ba agent baza na responsabilité il faut bango basala boye bazo sala te bazo yiba bazali ya solo mais population est compliquée vie na bango moko population est en indiscipline salaboy alinko salaboy te toujours ça de restage awa pour to bongisa machine ale bokamati bolongoli bokamati ba prise boti côté basaki de restage kuna pe sopela alors eza malamu te hein surcharge mibi ba câble moto koya baibi câble so kure kokota ndenge nini so bati câble boyibi basomi mosusu babakisi baibi etc. Il faut to sungana tozala biso nyonso esika moko na ba agent na ba client na ba mikonzi hein faut to kengela ngo eza bien commun biso to sali yoza mutali boso so baye ko senga facture lobino papa to yokana après bato SNEL basala kato yokana omoni il y a à boire et à manger au Kabaoka français mais to kendaka surtout sangani biso nyonso esika moko to kotambola malamu. Alors wana vraiment na bangambo nanu lotili ki ekotite eza na ba quartier mouté omona na ba fin fond moyen akozwa câble ezate mais depuis ba tchela bango ba poto câble lekite siko pona bango sort na na ibisyote koyiba ba courant koyiba ba câble kosaba nini bati poto mais câble yango bayiba ko bena nini oyo bati mosusu pe bayibaka en dehors batie poto batieka poto mais câble eleka te nano ekota te bayiba insécurité totale mais botika bakonzi ya SNEL basala d'après programme mboka eza monene bato nyonso bakokozwa courant mokolo moko te ezali ndambu. Merci Wana. Côté Wana, moi pas moko. Vraiment il faut le dire. Hein? Moi pas moko. Moi stabilité d'abord courant comme au vent moi moké depuis aux Alina Kati et plein succès na yo moi na mboka André Atundu. Question à souka pona ko souka édition na biso ya lelo ezali ya koyeba lelo moi na mboka Moïse Katumbi auta ki ko lancer nani na ye alobi ki akozonga le 31 décembre pona ko loba au revoir bye bye adieu et
Kwajik nde bato ya Chiluba Lobaka na bato ya Kiswahili nde balobaka kosilisa. En fait, point de vue na yo kokiozala nini sur ce 31 décembre, une deuxième fois encore, dis-moi catastrophe naturelle moko ekoya po bato mosusu bakomi ko banga pe mwa mboto mboto. Dieu merci ko salima bongote. Ngana ko tunabo. Programme ni na yeli biso. A prometaki na peuple na population ya Katanga. Na kotinde la bino saki ya farine. Et ya kate. Aïbisaka peuple congolais. Ba empoisonné nga. Na kena komi faire soigner na Angleterre, na Allemagne, na kozonga. Asala yango te. Mokonzi ebongi te kaza moto alokuta. Mokonzi alobaka semba. Oyo nyonso aza kosala eza komeka kotia trouble na mito ya population. Population aza na besoin nango te. Soko alingi kozonga mboka na ete azongi. Mais kozonga cette fois-ci là pour oloba au revoir président toko ko bengana. Poni na bengana. Kabila aza mwana mboka te. Ya bengana ye. Yende nani? Ebonga te. Ebonga ye moto ko bengana te. Peuple nde akopona. Ya kanisi ke soka lobi na za candidat nde akoma peuple. Akoma président. Te. Campagne ezali ka mosusu. Campagne ezali ka mosusu. Mboko ya Kongo eza monene. Makambo ndenge na ndenge. Na Katanga kuna siko to mona vérité. Asala kaka mwa muke, mais ye moko asomba ba camion soko 300 soko 500. Likambo boye. Ye moto organiser ki pour farine ebunga po oya ye ba somba. Tout ça peuple azo yokati. On siko ba pona susu ye. Po a confisquer bomengo nyonso ya Congo. Te. Soko ningi aya. Ma condition ezali. Soko ninga comme président. Condition ezali. Azina seni. Alors, merci moi Namboka André Atundu Liongo, Arlette Vondi, Salibiso Défaut, merci Iguette pour la participation. Ensemble, une équipe à Show du Web, émission conçue dans l'association Union de journalistes du Web. Merci à moi Namboka André Atundu Liongo pour la disponibilité, pour la symbole la question to solo la kinayo. Merci à bande connu sur Bolandi Biso na site internet Nyonso o diffusé élément oyo Show du Web, tout la bongo na République démocratique du Congo pour tobongisa image ya mboka oyo pe tobongisa mosala oyo ndenge longo bani tokutani prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Congo